Bidi bidi, vous travaillez combien de temps à Gianni, puis combien de Njonji ngobino bosa na Gianni, puis Njonji ngini obi misa Gianni Fai. Bon, Gianni Fai eto yamba na Njonji, poye adwa na théâtre. Eh bon ba sa tête na bangada biso ta bon na tête. Oh, yo potala bango. Oui, biso na biso be. Potala bon na tête. Ah yeah. Sikoye bango e ma baza personne na ngadia de na mangwa. Est-ce que ba yeko panzana? Biso esobe ba koti pa mettre pai. Après une année biso to ekota. Pour se rendre sur ça, la tête de la théâtre, biso te kokota na nouvelle winge, ba on va na chic shop. Donc, maintenant Njonji, biso za badoya bazali. Biso banda ba Njonji avant, bango to eko yamba, bango ko yamba, ba 2000 et quelque. To yamba bango na ba po, na ba epela. Bon, mon film mo rebimisa pa ma genre banda na film ya. Les jours les plus longs, nana nizoba. Bidi bidi, les téléspectateurs au bazon landayo bandi bayeba. Est-ce que lelo comme on a kenenge artiste bazolo bake bazo film sa artiste congolais bozana mbongo te bozo kele basi bazo benga no bazo nyokola bino na photo ba de Londres pe bakane yaki bakimi ba ansuluzolo lelo ya janina sa azokota mabele. Mais est-ce que vraiment na parouana état que miba l'état que ba artiste congolais ezo bozo raisonner ni bozo réfléchir ni na parouana. Bon, ça dépend. Au plus bas kenda, parce que babenda banti les bazali. Après firenze a profité point. Azana. Bakenda nzamona jani. Après firenze, aza pa mwasi bana mwasi na yekuna profité. Baza bango. Ba anspe bazali ba de londe pe bien simu mo tango yagime. We ba ko zala nzambe. Eleki na ho. Balga kina tu na oboye. Est-ce que relation ya jani na relation à la fille lelo o ya bomisa jani e banda depuis na Congo to ye mutamema ke na poto. Bon, eza na Congo jani mutakocha pitana na théâtre. La brine azara petit kaka ya jani na kota na théâtre série. Maria tika ka groupe théâtre pa ya jani, pa ya jani. Jani na po. Ezaka ngadia, ezaka de jani. Jani bachena po. Kitana siko la bin. Na lelo mabe fana ko ta na groupe na bino. Oya ko ta na. Ko ti pe groupe. Mo be jani encadré. Akompe bolo. Aye ko tombe jani chimique. Jani chimique li peta tigali. Peta pas du chance, mbale ya mona ya Londres. Abendie. Abenenzela tieki. Akomi tieki a forcé Grèce. A partir Grèce, mais abengi jani loko kompe na Grèce avantage. Asa makambo akwei Paris nanzela Londres bunu. Bana bango zo. Lelo tozo ka information que la brine mutabomi si ya jani. Parce que comme on a que lelo Congo ndenge makambo zo kende toyoka ke ya jani kenda poto na moya mama Olive Lembi. Donc mama bango na ba po fireti. Lelo ya jani akufi mais la brune mutabomi si ya jani les vrai information les vrai les ma réel obino ma comédien pour confirmer. Bon, jani tia kenda poto mama Olive Lembi a contribué à 1000 francs. Yakobo, pour terminer, j'espère que vous collègue Nabino Yann Dimos. Makambu Oyo, Alobi, P. Asala Mopeti, les qui n'ont réseaux sociaux sur TikTok, Candedo Kende. Est-ce que vous êtes d'accord avec Makambu Azolo Bana Koniye, Makambu to éviter pour ça casting à Pontote ou bien Zani? On a évité, et l'on va salir dans mon inzemba au salao, et l'on va me Jani en moi. Oui, sauf ça pour faire d'abord un ranking. Intio sambu ça et ça m'a bien en tout cas ma bé c'est pas dans mon thème mais bon aime souvent baranki on va ça non ouais bon yena mutakufi mbaye bien on a ça et mais pourquoi vous barter comédien na Congo beaucoup de baranki ni makasi tina liwe mutu boki ko suggérer pourquoi mais je n'en vois c'est quoi le banc na Congo richesse za makasi na kumutema mabe za ngwana richesse à ma case. Mais ce que le bon parce qu'il y a Gabi pour le vérité, mais là, le but que ouais, Mimi Jenny Bongo va vous obéir. Chers amis téléspectateurs de YouTube et amis fidèles, bah il y a ce balika comme beaucoup les vraiment, bah il y a ce balika
Vision TV. Bino mbote sike zwa mibino vraiment bino humble servante Gabriela Ilondo Mbokelengi vraiment lelo tondiko vraiment que na etani ya Jani Jani Faye Balbaka. Je suis avec votre humble serviteur aussi que vous aimez beaucoup qu'on appelle Bidi Bidi nous le binga kaka bongo ya ko bonde bomoni tozane na kati ya plateau awa bongo to yambeli bino ye pona kosulama mukende ka bosengaki boye ba vraiment mingi parce que yende mutu ameka pe ko jouer mingi na ya Jani ya partie ya king mo ba jondinge belé ba joie pe na ya Jani. Mais avant tout, avant que je commence, d'abord il faut que je salue les gens na pesa bambo tenir zalaka kaka. Là je salue vraiment mon réalisateur le plus simple Aba Abakouk, mon papa. Vraiment bonjour à toi et pourquoi pas derrière les caméras là je vois Joël Mbaki balobi bongo mwana ya Selengo maman Malewa. Aïe à côté je vois mon fils Noriel Gabriel Kokissa. Chara de papa et maman, de toi, des bisous à toi vraiment. Et mbote na ba nyonso mama bolinga biso bosika bozali ba bondi ya ba bonjour na bino et si que zomi bino. Bongo le réalisateur nanga o azana sima caméra ba bengi Joël Mbak. Fongoli nanga vraiment caméra tozwa invité na biso na kombo ya Bidi Bidi. Je suis là avec lui bondi ya Bidi Bidi. Bondi. On y va santé. Santé bien. Tout le monde a kaka, le public lobi, moi mikolo, bazo mona ote, bazo yoka yote, est-ce que zaka na Luanda to ozo pesa pe moi mupandi mo boye. Naza pena na Luanda, naza Luanda. Ya Bidi Bidi sangwa mawa o epesi mboka mobimba pasi Europe, Asie, Amérique, partout vraiment epesi biso pasi bongo likambo ya Jani. Lelo tozana likambo etali ya Jani, liwa ya Jani. Na bino ba artiste tango yoka tango non na kati ya Luanda. Et ça la ki bino ndenge nini. Bon, en tout cas ça avec ma bébé bon. Net singe écouter un jour na utire. Mutali ko sa tununga na poya ona pona yebe. Na komisiko kotanda ko. Na kuta mtu nsusu. Le bika ngabi jamais o ya sere na kota na wa YouTube. Na kota sur internet bena ta la famille bon ba loba ba che photo Jani ma mi su bona ya vreko na kota nda ko na bima pe souter lemba. Oui, Bidi Bidi lelo public na bangi ba ye ba public ko balinga ko public ko pe balinga ka Jani Faye. Oh lelo ba perdre Jani Faye komona ete lelo ngiko lela et bazo lela karate ya Jani akufeli musika. Est-ce que organisation na bino ba congolais ba diaspora congolais na kati ya Luanda bozo solo ndenge na par rapport à makambo ya Jani? Bon, tozo solo la to lela na junior to vanda wana on je mo nzo makambo ya junior chimba. Zo ya mambacha da lo na munene wana. To vanda na mo Nous avons mis pour toute la journée. Nous avons mis bon, et ça, c'est quand on public Jani na kuna na France ou bien Jani ezo kitakini ndenge na makaso bino bosala ki ya artiste congolais diaspora congolaise na kata Luanda bobeka ki kobimisa corps ya Miraesa na Congo. Est-ce que c'est la même chose na corps ya Jani au kita Congo? Bon, biso exemple biso sagi obimisa corps ya Miraesa na Congo. Yango siko batapote pe bazwe exemple wana. Bango sikoyo ba petit matolo pa président moi si na maman Denise Nyake. Bravo pa ozali. Batie makambanje. Ata mukandi ate me Jani zo ya kisasa. Ba poso kuna na poto abo maboko mafo adresse ya mo. Yango pe boboye Miraesa bwa kama. Yango sikoyo telinga bima po akuna en place bien. Mais na ka Miraesa c'est comme ça zekina mukanda ya Angola ou bien bobimisa ki nationalité angolais ou bien congolais bobimisa ki ndeni na Congo. Bon, va bien carte électeur na ya Congo et ya qui va monter en ambassade ne va saler mikanda o yanga bina kitoko. Là je profite pour saluer ma petite sœur, ma coiffeuse Bénédicte Kalou, la brésilienne Roma, et ma grande sœur chérie que je vois de loin, Karine Bokole. Balga kina tuna oboye. Est-ce que relation ya Jani
na relation à la fille lelo oyo abomisi ya Jani ebanda depuis na Congo to ye moto amemaki na poto. Bon, eza na Congo Jani moto akotisa petit wana na théâtre. La Brine azalaka petit kaka ya Jani na kota na théâtre série ngadi natikaka groupe théâtre epa ya Jani na po ezalaka nde ngadi ezalaka nde Jani batie na po petit wana sikoyo la Brine na lelo mabe fana kota mpe na groupe na bino oya okota na koti mpe groupe mo mpe Jani encadré bakomi mpe koloba aye kotombe Jani akemikili petit atikali petit apa zwi chance mobali amona ya Londres abendi nzela tieki akomi tieki aforce Grèce apati ya Grèce nde abengi Jani loko okomi mpe na Grèce avantage asa makambo akwei Paris na nzela Londres bungu kaka na bango ezoni nde yango babota mwa liboso ya mibale ya misato. Mais relation la Brine na Jani c'est que ebandaki na Congo et que continue ye moto abengaki mpe Jani na poto. Jani akenda avant la Brine. Jani akenda avant la Brine. La Brine siko kota tikaki mobali ngaka ye na poto. Atini mbonga pia na Grèce. Era Grèce. Jani siko na Grèce abengi na Paris. Apata Paris nde akomi Paris na nzela Londres football ezoni. Lelo tozoyoka information que la Brine moto abomisi ya Jani parce que comme on a que lelo Congo ndenge makambo ezokende toyoka ke ya Jani akenda poto na moya mama Olive Lembi nde mama bango na bafo fireti lelo ya Jani akufi mais la Brine moto abomisi ya Jani eza vrai information eza vrai eza ma réel obino kuma ba comédien ko confirmer. Bon Jani akenda poto mama Olive Lembi a contribué à 1000 francs. Daga papa edi galom ilom. Daga production et bison yo so dali. On va précipiter ba production tigala kane industrie. Et aga papa edi bilombo. Ndambe maye donc l'état monta chata enga. Daga production photo rebeta na concert à wera na diso. OK, je vois ce production oh zakaba de Londres warata zakina binonyo na kati. Te oya wera mususu wana te eyaka de eliboso awera na mibale nde torataki apres asuka nde yango elonde bangakena wera elonde atikali bidi batelespectateur oyo bazolanda yo balingi bayeba est-ce que lelo komonake ndenge artiste bozoloba ke bazofingisa baartiste congolais boza na mbongo te bozokele basi bazobenga bino bazonyokola bino na poto badelondre mpe bakani ayaki bakimi baansu luzolo lelo ya Jani na sa azokota mabele mais est-ce que vraiment na part wana etake mibale etake baartiste congolais bozo raisonner ni bozo réfléchir ni na part wana. Bon, ça dépend. On peut bakenda basi babenda bantile bazali. Apo firenza kufite pwani. Azana. Bakenda nzamona Jani. Apo firenze azapa mwasi na yekuna kufita. Baza bango ba aspe bazali ba delonde pe biesu mo tango yagime. We ba ko zala nzambe eleki na ho. Comprends? Bidi photo qu'elle n'a pas chité parce que l'émission vraiment est durée. On prend vraiment quelques minutes parce que c'est Mawa, artiste Mawa. D'abord je dis mes condoléances à tous les artistes congolais depuis Kinshasa et Congo Brazzaville, Congo Brazzaville, ici en Angola. Et pourquoi pas en Europe, Occident, partout, Amérique, si quand ces amis bino bama mulo pour les États-Unis et partout ici quand Samoya Jani et Joli bino. Mais balobi comment na makambo ya Jani batwazui relève. Lelo Gabriel lobi que non to monaki liwa miraye sa papa nae oya bimisa e atikala kota mbongo te. Mais ndenge nini azotoma na makambo ya Jani. Si atula. Je suis pour mbongo moi bimiona. Peut-être pour mbongo moi bimiona. Il y a moins de bâtiments tout, sans quoi il aurait été. On comprend. Donc, tu as déjà que peut moni na TV, association na poto, bah, fait ba $10 000 déjà, qui déjà, à partir il y a boss qu'on a fait $10 000. Est-ce que vous avez une information? Parce que bien en Angola,
awa soki mbongo artiste akufi na Congo otinda mbongo mais bino so bokufi ba artiste ya Congo batinda bino mbongo te siko na ya poto akufi ekende est-ce que botinda pe mbongo ke Congo ba biso na mito angoleza otenga aussi exemple na te en tout cas côté mbongo ekende Congo posana ezate mais si qu'on a ba organisation ba sala ba mbongo ba sangisa net na bino boza sir ba pesa na bana ya poto o jana tiki na poto misatu to poske Gabi alobaki Gabi jana tiki bana 10 na Congo ya confirma ki voma abia jana tiki bana 10 na Congo bondi mbongo ba sangisa na poto ba pesa bana baza na poto to ba pesa bana bana Congo ba pesa bana bana Congo bana poto ya mundela futa ba pesa bana bana Congo merci. Bali ba pesa bidi abi ko pesa bano baza na Congo. Poni ba pesa ka bano baza na Congo. Bo bano bapoto. Bana poto mundela futa ba. Ya pona le balo ba la bina pomisi. Apomisi jani. Abete masasite, abete lichette. Ezali sikoyo ba vérité. Moni jani amasa na biso. Usani trop. Tukazali na ba vérité mo boyanda bombate. Akomona likamba lobi okoye bisepe likamba era yebiso tina lobaga ngani mutaloba waza variété mo ya normal akotsa tina théâtre akotsa na normal ba vérité museza lobate neti ba vérité bimisa yake mwasi Sylvie abala na kisasa sikoyo na matanga na mukolo kufa mutu bachana mutu ya mbetu Sylvie sikoyo la brine era zoka makamande mwana iza pasi basangisa dossier azo mukanda sala akoma normal akoya peki akoke mboka no salini sikoyo soka azimukanda bengsana era bengsa Sylvie la brine bale kufate emsa linga jani mingi yanganda boya basangisa dossier boso basangisa dossier bengsa. Vous écoutez aussi l'information, les vraies informations parce que boyo qui n'a pas qui n'a pas bino bilibili, oya après ça bino information qui to parce que boyo déclaré qu'à la wina bomisi, aboya zomkanda, boyo qui les vrais versos. Jani aloba qui est moko na bémission, na matanga na yem kola okufa, bacha Sylvie na mutu ambeta lela. Mais en attendant à vivre na la brune na poto. Yango la brune na bana ko boya ke Jani zomkanda pour peut-être oya kini a rozwa Sylvie to et bon siko lelo kaya mao. Lelo mao ba twazo ba ka Sylvie na ko siko lelo mao. Mao aboya na bango kala po mao zana ndaku mais Jani geba. Jani ko sa mariage. Mao yebite. Tika sinala mao. Mais yaka mao. Siko était que babi vie réelle sur scène. Oyo biso to salaka o bino bo salaka vie réelle sur scène. C'est que ba vie réelle wana yango wana memaki Jani na nengo bika na ba vie normale na e. Yango wana memaki yango na ba bolingo wana oya libanda comme na scène. Bon bolingo scène ya mema oti libanda. Ya libanda sama. Ata masa na mai paza na Belgique. Polo Mans sali pas aux allées. Absent abi problème mwana et à moi danger. Donc la prime ne fait pas ça à doser. Allez me ça pour ça babi balandela landela. Mundela au compliqué vie. Pour la banque. Pour yo bengana mubali. Pour mubali wana. Toka sana ndabo ndeswera landa kufili wapi. Ne ba landa ko patala me akapona to futa yo tata ne ko ala divorce ndo ala mbana nda mbala wa ye ni ko compliqué allez msara kama mbele kana kalma wa kufia tata bana. Nous avançons vers la fin de cette émission et là on voit à côté Selengo maman Malewa et à côté mona kasi ka to vandi awa balobi na direction oyo ya wende ona rua seti na point doka na Malewa mako asili bongo babi mama Selengo Malewa bien okota na mwelo kama lili ya bien pour ça là au moins ba jar ndenge za la kaka ai là je vois non pour tout kokisa papa de L'Oréal depuis Paris, je vous salue. Et tout le monde qui me suit en Paris, partout dans le monde entier, vraiment États-Unis, là je vois Carla Simfoula, vraiment, et toi vraiment je te salue partout vous êtes là. Et nous avançons vers la fête, parce que ma Bible a dit d'accord, il y a qui est
tolingaka juste kozwa baconfirmation boyeba mpe ke Luanda bazolela Luanda mpe balona eza partout oyo nyonso aotambola na baplace ya minene bomona liboso ba junior kuna batie balona ya Jani Fay ozaki artiste bidi bo travailler combien de temps na Jani puis combien de njonjingo bino bosala na Jani mpe njonjingi nini oyo bimisa Jani Fay bon Jani Fay eto yambaka ye na nzonzi po ye adoyen na théâtre bango basala théâtre na bangadi ya biso lotala bango na te oh yo mpo tala bango biso na biso beti lotala bango na te aye bango ema baza place mona na bangadi ya deya na mangwabo est-ce que baye kopanzana biso esobe bakoti pa mete pai apres inane biso toyekota posera biso sana biso bateyaka basite biso toye kokota na nouvelle wenge bango baa na chiksho mais na nzonzing biso oza badoya bajani biso banda banzonzing avant bango toye koyamba bango koyamba ba 2000 quelque toyamba bango na bapo na baepela namoni filme moko ebimisa epa major abanda na filme ya les jours les plus longs na Nani Zoba Nani Zoba azaka buklo nanga mbala mira esa nga azaka vek sentaka mira esa bingani mira esa ye aye mboka pa nga azalaka no fima ezaka danja elanda mira esa na mboka azwa eboye ngabiza la kisokota koma ndena mema ye yaka ntiso tokewa amwa ba ela kise cimetière abandolela apatsa wana ifule fo ba junge pilo na do mo ebelega est-ce que na nzonzingi oyo bosala ya fashion Jani azala oui Jani azala azaka masadadi emo ebeta matolo pa nanga boss na zeise wana bon je sali Arsène Ndombele la Félicitative pièce wana fort Arsène Ndombele mokonza Panama donc nakata mutamba wana donc pese mbota trop dadi ke kokambo ndeko nanga emantambo tambushi ade awa mwana Genève kate faso la fashion ezaki nzonzingi owa pipe bomona bidi papa menacé ya fashion vraiment bomona ka bidi fashion na fali ndenge zala bomona ma bidi vraiment mo wala ta jean mais na se vraiment ya fesse sous-vêtement likolo mobala mama pembele na ma via bomona nzonzinga na ndenge eleka tous les spectateurs de YouTube babi mon vient Njombo ya yo vraiment yango wana et pourquoi pas bandeko nyonso bozolanda biso boza pembeni ya malewa ya paselengo na pesi bino na bona iba mbotete bozo ya bino yango wana et merci vraiment ya Yakobo to sokomi vraiment na suka parce que tolinga mingi toyeba organisation ya matanga na Luanda bozosala ngo ndenge nini et puis corps ekitakini quand parce que tomoni de ali stage o ebimi na kine mama mokonzi mboka te ne 11 artistes o ba ke poto kozwa corps tomoni muyombe gauche azali namoni Simize namoni ya Gaou o bo néglige bata mbele tomoni ba via masumu tomoni na baba si mama top na sil et na mama Sila Bisau na moi 11 personnes ba okende est-ce que na casting yana soko zaki na kini olinga ko kende te on a évité wa sai casting super na ko kende bien ko kende yaka ça dépend tu peux faire ko kende ponga ça neto wa za na ngola c'est corps et qui t'attend bon corps à Jani il faut y vendredi ba tiena 59 après ba sali programme jour matang Quoi Jani et qui t'a vendredi on a kini merci et organisation a roman na Luanda na simbi bino ba artiste pona makama matanga on je moezana ya Junior Timba tozana aba sayani ki bazali donc Masana bazoya Philippe Savanen le grand manager na Adosi Kondo donc ça bien Pablo King peut bazali batie moi quoi moi c'est basé ba junior kelo kula so utazaka wana yake dimba kelo kula oya ida biso ba chaîne ba ya junior kula je salue en passant parce que yo pe mto edaki vraiment na makambo ya Dona de fait Dona Miraesa que son âme repose en paix. Merci beaucoup et là on est no quoi bisana bandeko o bazana
na poto ba artiste ko ba olela Johnny na baza na Congo na obozawa et mot de la fin. Le mot de la fin na opesa bana Congo. Johnny Azoya oyo no sezaki ba mabe bobo akampanzi. Na bien que akangisaki abanda lobisa su ba comédiette kola la prix pour kaka banda pixé azonga na la prix te nga kangisa no senemi oui bolingo et comme ça mutuli boma donc en tout cas un peu si kaka boza calme deux fois ta photo bosana pe na sepena ba maxi maxi nde bazana ba 2 minutes ba hans ba mam ba bouger le mois public à Congo pour m'ababeta porte frère Félix pas maman Denis mbota tona saluer susu mwana kasinanga Claudia Barcelone mbota tro na ba le grand chauffeur Eder ba Yannick sénateur Makengo Vita Yangiama DJ Kimanzao mettre des dollars à la personne mbota na kata Barcelone. Merci beaucoup pour en tout cas. Merci bandeko nyonso bolingaka biso bongo tokomi na suka babi ba mama Victorien de Makambu ba mama Victorien de Makambu memboke lengalbi tangu nyonso azolo ba makambu na bino c'est comme si bozo beta kakara memboke lenga pesi bino toujours ba mbote ba mama Victorien bisana na zanga tena matanga maman Nathalie Mvula le grand déclarant na wa Belo boss wa Belo le grand déclarant Ozanga tena matanga doze la bino quoi. Ouais, tous les boss, tous les mécènes au Bolingaka, théâtre congolais ici en Angola. Et on fait appel et tout bien Gabino vraiment pour soutenir les artistes Nabino et pour nous la tolobi bazana makokite otinda mbongo na Congo mais dis-moi pas les la Johnny ndenge za kaka là vraiment je dis merci à tous les boss et à tous les mercenaires. Je dois aussi merci à mon réalisateur le plus fashion, le plus intelligent, Abba Vision TV, et merci à toi. Et pourquoi pas dire merci à celui qui est derrière les caméras. On dit là Wabi Joël Joël Mbaki, le jeune réalisateur, le jeune caméraman, balobi yondo simbi makambo mikolo oyo ai oyo chatembe mambo kelengalobi salam okrina opeli kono ngana matisela yo volume. Là je vois à côté mon fils mon fils à maman Chara de papa et maman Noriel Kokisa Gabriel. Maman t'aime beaucoup vraiment. Pourquoi pas ton père en Europe? Non, pour tout, je te salue. Merci à tout le monde. Ma grande sœur Karine Bokole, Bénédicte Kalou, mon pasteur apôtre Ezekiel Kouti. Pour terminer, j'espère que Oyoki, collègue Nabino, Yann Dimos. Makambu oyo alobi pe asala ngopete leki na ba réseaux sociaux na TikTok kandezo kende. Est-ce que vous êtes d'accord na ba makambu azolo bana ko nié makambu to éviter pour na casting a pontonte ou bien zani? On a évité elo ka sala na moni nzemba zo sala elo ke komi jani yango bon. Oui, so ça pour faire d'abord na ranking. Intio sambu ça et sali mabe en tout cas. Mabe. Na c'est pas na moté mais bon. M subana baranki na baza na moi ba yena mutakufi mbaye bien nga ça elo quoi. Mais pourquoi vous bardez comédien na Congo beaucoup de baranki ni makasi tina liwa ya mutu boke ko suggérer pourquoi? Mais je na nga ze kwa lobango na Congo richesse za makasi na kimotema mabe za ya ngwana richesse makasi motema mabe. Mais soit le bibongo parce que ya gabi pas le ba vérité belé alobi ke oye memi jani bongo za ba buzoba na emoko. Ah oui on monaka boss na ngai Ndoyi nanga koko Sunda donc papa Sunda Bosani sans oublier donc aloba yango akima koma okima mwa baningi bon comme ça ya lelo batu balingai ba est-ce que yopo ko kende Congo lisu babi a ozo kanate c'est comme si au kiti c'est comme si au salate ozonga su Congo te po babi kuna de succès wami na kozonga po so na bina zonga Jacques Sunda zali ya mbanga ba place à la les belé kutu donc ata so na kepe major a bien chambre na futa na moi zonga ana nda kunanga
Major Zolozolo que je sois sadi ndako nanga. Donc il m'a façonné par bloc. Donc so ça c'est pas major. So bimité que vend sa famille. Aïe. Ouais. Pour nous ça pas major so bimité vend sa famille au ça sauter. Pour en tout cas fula mutuni. Ouais. Yeah, merci beaucoup. Mais est-ce que vous avez posé parce que Mira ça va gagner non quel était pas banga poison ma kufa kika. Yo poso banga ba poison motone. Ezande to yangola ba misuba kima ba problème. Ba misuba ya ba munga ka netinga famille za na ya. Zomba netinga esa ne munga. Zomba yimo ebiti na ndaba. Ngana ozonga po ayana nyonga mute. Kima na ngaba ngamute na tikala uchaze mite na kimi. Tika oboma mute na yela. Na za les. Na kozonga po bana baza ku. Balobi souffra na Luanda. Ah, muda souffra za boy. So na souffrir na bengi moi sina bana mibale. Moi musa botamia. Ko souffrir ni. Muda souffra fois à te fois ba touche. Vraiment merci à Kobo. Dotsuki Awa, Neto Wakaka. Tomati si volume.